on comprendre mais so biko pe sa papa technique on a pena non dimote même si babi qu'on donne ce qu'on a yo ngo ba une expérience ko le papa attaque babi oza chel oza expérience ko le papa na te ako solo makambo tala kutu mwasi na ya sala ka beta ko mobala ko mo krelo be compréhension ayo ka yo na mbali bobo yani bu o sutuki kaka bu mobali na ko mo bimana fiona nala mo fongola porte ba couple sala bena checking mais ka ko landela o aka sali déjà bonbon ça il y a déjà bonbon na yo bo ba ko protéger ba love na bino ezati ke mamunyo so mobile na sala ko so vena ba camarade na yo o banda ko exposer ye quand mobile na kuta sala abonga to mobile na kuta zala abonga so ali ayoki opena kitoko makasa otika na pasi ne comme la binote ne comme la binote ke mutazaki na yo mobala zaki na yo aboyo aki obala meilleur ami soit mutobe bon. Coucou, salut à tout le monde, salut à tout le monde, salut à tous les abonnés de DKM Flash TV. Mon skill est sexy à bien linga bino mingi, alela bino ya trop, alela bino ya dégâts, talara bino. Bino ba fano bozara pena so moni émission moskile sexy bozana pour ça beaucoup ta kai bini boka la sexy lo bela nini ngape moskinde na lela bino fort na kraka bino mabe. Big salutation à toi mon boss David Kanyama depuis États-Unis. Après souvent ba salutation et belle place aux ali ou mela na zara kaka ou me il faut zala kaka pour mamba bien yake kutara kaka. Mbote na ba fan nyonso ba abonné privé nanga opina to beta na bomba kati na WhatsApp ba abonné ka to suka na bona YouTube te to kenda na pa na WhatsApp so likambo moskia ba abonné wana nde moski olobela na lela bino tellement trop boza tellement ebele. Benjamin Chimanga de moi Moulouba de Lix Moulouba de Lix Moulouba nanga mobo ya kati noko imatoto de Bruxelles mon big manager C25 et tout cas takana mpote C25 tout tanga komboni pambate. Merci pour la colis vraiment la lilita la kayo nandima ozala manager na tina la lila fort. Jean Kassebaka Bamba un Moulouba qui se respecte na lela yo tellement il y a trop abonné na nganyo so boza toujours prenez bi ke mamba site bolo ba moskinde ni site nabi oui que ma ko sa tête moski jamais à cause ça. Jamais n'etika ko sa nyonso na lubara ikenda toujours normal. Ina ça moi rappelle-moi mukie. Non tant ça l'émission mo Canada quand même flash na lubaki par rapport ya makambu ya ba fille à sans tabou. Na lubai na nga mabeti. Nga na lubai kaka par rapport ya ba fille à sans tabou lelo nde koma peut-être so mutaye kana so muni kafia sans tabou so kayo laksa ayo laksa position te yo balu ya batuluketu wa laksa tunde basala ngapela lobela na mabete na bisi ba on abi mambo ya lobela na sans tabou eza ebele eza tellement ebele ce qui ya loba ezali tout tikara mambo lo na yo pesa ba papa technique mutongo be na papa on eza manque à respect pour nga ya lo manquer respect ce qui o ko exciter papa on a comprendre mais so biko pe sa papa technique on a pena non dimote même si babi qu'on donne ce qu'on a yo ngo une expérience ko le papa attaque babi oza chel oza expérience ko le papa na te to ba mamu to yo lo bali boso ba internet na biso yo ka ko lo na yo pe sa position so na yo pe sa technique mobo na ye na sala émission mobo na meki un peu ko recadrer bango na recadrer bon ici bon na bi bam bo bela mam susu jeunesse na biso le loza otenga ma vraiment ba la ba bungo mona mobo ya 15 ans ma benda ki héritage ekota trop ma bele kute koya bana ba misisa loketo se lemba likolo la na mbeto donc ye ba tinel nyosa komina bango yebi oli pesa ta bana na botalisa bango ta lobi yo ti kaka lelo position so salango mais nazaki surpris ya mona jeune fille moi leki on n'a pas répondre na ba benjir eza signe ba faible on attend na ki na finga ta na finga mutu te mais ya ye a lobby n'importe quoi mambruta a lobby na habité so bo comprendre que on est na pas na ki na pasi pour na comprendre on besoin na insmen bana ta émission na ebate a olinga loba nini azaki trop agité a lobby na mamba linga loba te
Oh, moski wana sans esprit. Européen moski la sexy boy a mis l'esprit sans esprit. Bon, et là on peut se ozangi ba argument mo boya loba, ozanga no pe ma loba na émission pour bité tika pas pour la na fingaka. Mais non avec ceux qui sont mo imta yo finga c'est vrai humain. Pourtant on t'a sali o remarque, on t'a maele, il faut bon ça musalo bité anda sali nga remarque boye. Ils font la bon ça mais tellement faible. Il y a autant qui est bien, autant à peine bien, ma casse à peine faible, yes, ou peine aubergine, Moscal est là gros fort, Moscal est là gros fort. N'est-ce pas que nous avons FCPC leng, n'est-ce pas que nous avons besoin de stéchi so bokenda na mona bande ni nda loba ko loba ma. N'est-ce pas que nous avons gagné à moi mke. Injure et ça signe ba faible. Na baki bien muta ko ya ko répondre nga fo aya na ba argument mo ba tali sa ke moski yo lobi kaka biso to lobara boye pona boye mais directement ya bandi ko finga bandi ko inventer ba makambo bandi ko lo bon place na au mona ge bo excuser nga na terme bo excuser nga vraiment na terme na employé na YouTube imbécile baza tellement ébélé mutaye a sali remarque ne loko ezo salama o liyo ya obonisa soit soki nga. Si c'était moi, je n'ai même pas agir. Je n'ai changé façon de la mission. Mais il y a bandi au finga, mouski boy. Ce qu'on a rappelé moi sage. Na yo comprendre na bien. Faut arabes, on est tingé le rabon non répondre non ça parce que fort pendant que prochaine émission approuver nga Alexandre qui a fait les contraires à on na banda kuluba. Bon yango te vraiment za si je na biso, si je na biso le ezala qui eloko nini roma robenda mosinzo mingi na ba jeune fille eloni ko mobenda mosinzo mingi na ba jeune fille otaka ke mobali azaki na oyo ba boyani akiolinga meilleur ami na ye eloko ni vraiment ko mobenda bilo moboya ba bongo netinga vraiment eloko bongo eswa nga na hebi eloni esalara ola muti na tongo ka be ba ebiso babi musko mo kundo za bongo moni atakutazaki ex na yo ex nanga kendo linga batonga na ebité omona kezaki ex nanga olamika na tongo mosko ebikute omoni ex no akoma beta kuna rit show omoni ex na yo akoma beta kuna station Nzambe omoni ex no akoma beta kuna intel ex beta kana intel na ebité pasi wana na ebika te soka ngane mna santango douleur wana na ebité soka ngamonde mna santango sko lo isala bon ezarani. Bala basi confiance l'équipe biso tellement confiance to comment appeler sa confiance na mutu ba pesa ani confiance te comment il revend sa camarade nao o bando yebise ba mamu ya ba Jacques makopatika omoni mbali nango mona omoni dani nango mona wana soit matelio au kitate yaye na ko boyete na ko boya yeto mabalanda salanga ya tika wana bina papa abana nga mobali na nga ye wana ye na ko boya ete pardon na place komisanga ye place salanga boy lelo beti lobi okuno beti atali na harmonie ezaka na couple na bina bi jamais nga jamais lisolo ko lekanga na mato nga pe fona yo kandenge ya yo kaka abandi ko déstabiliser bino malembe mobali azaka ne faible mobali atondaka na ete bami bajara bami balo ezala ke camarade ya mwasi na ya draguer aki ofunda na Kinshasa so baza bakozara mibale na bamboka nde na b'intérieur nde bakozana bon mais na Kinshasa wa vraiment na habité mobali ce que tenté déjà première fois deuxième fois troisième fois sera tali ki abi son abina bisa moi sinanga peut-être ça mabe vaut mieux ngana na pese ka ke loko ya lukaka ok wasani ni babibi nae tango ba robima nae ya yokelenge pa yokelenge poso otika nezate la fille a banda sko ko selo mamu pa mobali na yo ako solo makambo tala kutu mwasi na yasala kabeta mobala komo kelo be compréhension ayoka yona mbali boboyani bu osutuki kaka bu mobali na komo bimana fi wana nana ngafongola porte ba couple nana ngo sali ke po ekomatina niveau wana ba basi ba koma so azui camarade moi c'est confier
so ezali ke tomona na bakati ya mitema me ba secret musu to linga to kufa nango so c'est que tomona na pena na kati ya mitema moski mutema moski ndezabo me bato mususu ma mususu to lobango te eza ba fi ebele onga na bi ba perda ba mabala na bango likolo ba camarade ba secret o ke betela camarade en plus betela secret bi ke ko ebisa mutu te e mobali na kuta zarabo e mobali na kuta zarabo e yo saka ni bi loko azana ba peso yo kokai ai no kokai na pe fona mona na komo lukaka na mona ngape na osala ka effort moi ça ba stratégie non so ko isa mobali na komo sala kaka effort ona yé baka kilo kwa ngwiza ndi ngape fona goûter ka kilo kwa ngone bani comment camarade na yo akoza devant mobile na koza sans pideur ko ba n'importe quoi ba film sou ba ebati camarade na mobile na o bazala na bango normal un moment donné ba comment solo ba e solo le limoko boye donc ata batu nyonso bandima lisute akomo lo ba nyonso komo lo ba ta bêtise le be suta lo ba maman sala bena checking mais kako landela o akaka salia déjà bonbon ça il y a déjà bonbon na yo bo ba ko protéger ba love na bino ezati ke mamunyo so mobile na sala ko so vena ba camarade na yo o banda ko exposer ye quand mobile na kuta sala bo quand mobile na kuta zala bo oh en so kuna pe za kuna se retrouver te metan yo lobby ka bongo mbala moko akomba mona posa alia na ne loko na ye pe ke so ka lie e ke o ke ngo gua se pe na ngo tika lisute so ali ayoki mpena kitoko makasa otika na pasi ne komela binote ne komela binote ke mutazaki na yo mobala zaki na yo aboyo aki obala mère ami soit mutobe bon to tsaka toke musika grâce temo mobali obazaki na ye ba umeli même pas une année mobala boye basaki libale aboye na minute akeko bala mwasi mususu azaki mère ami a grâce te mobando sola bien oli point to ba regarda ba seka ba couple so mobile nga atota zana eloko ngo lokwa liboko na ngabo ata kutu na kraka wana la secret na mutema secret na mutema yana boy ba boto la nga bilengi na nga ero na vana na mimela poison na kufa na olinga na nga te ba camarade malonga ba ka sute pire comme pirate yo kasi kama onu na mona koza na mbana sepela na bonheur na posele atanonde yazo souffre ce ko yoze reze en sepela na mote foto za la maele mudu no za muto abetela ba secret na oteke omoni kutu ndenge za oye omoni kutu ndenge za oye ya tika ngambala nga pardon moni jour anda to mela masanga ya to kena mbetu na kufa tika nga te tala kuta usala aboy tala kutu je peux tala ka lelo beteli mo bana nga lobo beteli lobo no beteli mbala kutu je me sens alinga suko kaliso to parce que yemo kosko vivre en live à vivre parce que moni bilengi boloba wana il peut pas vivre ngo pour alors que tellement ma solo et bela comme ce qu'on a posé pas vivre ce qu'on mamba on tape na ceux qui mamba boloba izala ya solo ba basi to boyina bisote moi ça za muninga nao odo ande ko nga mwasi yo comprendre na posa ndeko ba ndeko ngo basi miteme keseni eza ndeko musu ya mwasi motema na kati kai sala aza dire na mosinzo ba musu baza ba expert na mosinzo do mosinzo pana na technique nyonso ya ozwela mobala moninga ye mosinzo pana elobela ke loko tata betine mosinzo amona elo o sale lote ba tontin boza non maele pardon boza la vraiment maele bo batela ba couple na bino boza na ba eza peka te mobali na sala ko mususu kutazala ko nde bavanda na mwasi na donc makamu nyonso ya bango ya ndaku camarade ni ayebi même surtout chambre balala na ayebi akota kuna te par rapport à ma solonde copine na betelaki a déterrer na chambre muso koti eso sebo na akota kuna te mais na ma solo ayebi ke na coin o ezalaka boy na coin o ezalaka boy na oza ko s'exposer yo moko sans le savoir akoboma yo pe so atali ka ba beto mosinzo abeto mosinzo mokile ko telemela akoboma yo pe abomi yo pe lekisika quelques mois bo babalani po yo so kufina o so
soit bien que ba sala on a mis sur yo et au salo peut-être bien te ko ça peut ma bémo beaucoup fi mso ba simso ba maile mso ma camarade no on mi bombe mais yo mamuno nyonso ya vie ya ebiango mais yemo ko mi bombe ya yeyo ye bate ka yo mtu yako betele petango betele surtout bato bazalaka o betele masola mbalu mo pena vandi silence autaloka oyo lo bana mutune yebi oyo raisonner pona yo yebi tozara mayele tozara vraiment mayele moi ça razo bate moi ça mayele mais non comprendre te ya ba mama biso akala ba koko to ba to tsa ba koko na biso akala ba botama na ba village akala ba secret ento mona mo abi pena mbandani mo bala zaka la mo simo we kuna mais ata vanya ba camarade ata mo ko on eza ko exposer mo bali nao moi muta respecter aux alate yo mamu nyosa mo bali na ata mo bali ndala na musala atandenga yeki retard atandenga sala ka boya atandenge soki azaki na fatigue akoka kite yo nyosa pa camarade no wo mais kama on attend mon commentaire ko yabetoli solo o moni kutu o moni kutu o moni kayo mto yako beta non moi ça zobaka te tozala vraiment maele hein tozala vraiment maele bandeko nga basi moskila sexuel ko pesa ka technique po to mona ba mosinje ko mebele e komi ote yaza so eloko sala yake balinga yaza so amoni nga vena mobali nanga ko yako leka na ba jeep na mikuse ko yako leka na ba jeep na mikuse pa sedi mobali nanga te eza ko pona bongo te mobali no so alingi okara quelque soit yo motemo elingi ya mba msusu alingi da mwasi na ye ata mwasi nga za mabe ata utu yo eko denda amonoka lokwa mwa mobali ka lokwa mninga ne mobali mais tema mutema neza déjà pas mutu musu yo talaka yo alors ouais équipe moi ebete malgré zo pola mais loko supporter ngo ozara na sima na ngo ya no bongo ya no te soki ndene za biso mo mto tika ba laisser aller na ba couple na biso po muta banda ko matina niveau sala bongo za ngo ba biso mo vraiment na komi na vraiment na fin ya émission na ngai si je n'absous zaki ya lelo zaki cause ya ba mosinzo koma lelo kana kinte biso kuna kine msu ba kinoise ba koma misu makasi mamba boy koma sama mingi na poto surtout na poto to ka ba makambo meilleur ami na ye mena kuzu akoma pena ko bimana mbali na ye sans pitié obosa na même que sida pe ko zala sida pe roza na ngoi po roza pe sida na msupe ba mbena mbali ba sangsa na ba pe ba moto na bango yo na ba utiliser oyeba te mais temo za déjà na esprit ya mosinzo na kati na yo mobala muninga pana za raté dans tout to leka eza vraiment mabe so kina ba cimetière ebele ba tebele ba kota bolingo eza ba dossier ki bombanda mambambongo surtout mibale wana nde mingi etonisa pena nde ba cimetière boza vraiment très prudente bandona sa basi eloko poani eloko ezara maboka mninga nde yango ezara kitoko poani mobala mutu kato mwasa mutu yene mdara guna misu na bino non ezara bien te boza vraiment bien bo luka ya yo so luki ya yo moko ozui pena yo moko façonné o linya ko mona bandenga za akoma ne bongo na komi vraiment la fin ya émission na ngai lelo boza toujours branché na 2KM Flash TV ba tunyo so na ba s'abonner te ya ka so moska che émission mba mo akoti mais s'abonner o cliquer na cloche na notification so ko monikara o so cliquer wana o bando rater émission la start émission nyoso la star boka donc yo faut za jo courant beton bois qui émission bon mikolo bango moko nga to moski beton non lo baté na bo polémique moski beton na lingi ba problème te na lela bino ya trop ba fana boza toujours ka wana pour no landa émission ya moski la sexy je vous aime beaucoup bye.